Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, et réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Fidèle internaute, c'est Tindika Télévision, c'est votre humble servante Sephora King Sobo Messan toujours quand yamba na kati betando miki bino bisika to mesana toujours ko yela bino basango ya mboka na biso lolenge bo mesani toujours ko yamba yango na bisika no sekuta na bino. Fidèle internaute, nandenge to mesana toujours ko kima na cadre actualité politique ya mboka na biso tozali a supona ko décortiquer mo ba question to ba sujet mo nazali na sur le terrain na mo na mboka ndeko pati malanga auto ko sala mo ba analyse sur ba question nazali na sur le terrain na cadre toujours ya actualité politique. Fidèle internaute, bo s'abonner massivement na kati Tindika Télévision bo ko zwa toujours ba information moko ya solo ndenge bo misala ko zwango na temps réel. Donc na bo sani pété ba boss nango bazali ba zalicia chaîne o ba zwami na ngambu ya Angleterre, donc veut dire ba boss na nga ba kolo chaîne ya Tindika Télévision o ba zwami na ngambu Angleterre na kombo ya papi Kelina Rifin Kisombe na bo sani pété Bénédicte Mwanza Motema Lida Tango, le commandant Patrick Boulaboula pe na bo sani ote depuis Paris. Fidèle internaute, caméraman refouama déjà mote mona mboka ndeko pati malanga mbote mingi mama Sephora sango ni mo mikolo belé. Oui, kimia ezali na ngolo nzambe ngai wabino pati malanga somi ya ba congolais nyoso tu nazali analyste politique nazali moko ya lingomba ya cash particulièrement la partie babengi pona ezali allié fidèle naturel ya UDPS de vivant ya Kondo Etienne Tshisekedi kino mukolo mwalelo tozawana kaka pona koyebisa na bakongo mai na o etali actualité ya mboka ya biso na bao bazali na kati ya bamboka ya ngele kuna ba diaspora pe bao bakoingilo kati ya ba province ya biso ya Congo pe na Afrika awa baza censé ya kozala informer na o etali maimaso ekotambusa mboka ya biso Congo. Mboka ndeko pati malanga to beta moi lisolo ya rentrée parlementaire to moni ezali ko salama moi maloba pona rentrée parlementaire to moni ba député basili ko zongela to bazali ko zonga nisi ko ba misala toujours ko siéger na parlement kuna moi maloba mona mboka. Merci beaucoup toza vraiment na esengo mingi komona ke d'ici le 15 septembre ezali rentrée parlementaire moko oyo bakongo man nyoso bayebi ezali rentrée parlementaire budgétaire. Donc pona biso toza na esengo mingi komona ba parlementaire wa biso o to bengaka bango ba représenter a peuple ba kozongela o etali mosala wa bango. Mais na bozongi na o etali mosala wa bango toza pe na o ya biso comme proposition makanisi to kozangisa te kopesa bango ndenge bazali kozonga awa bameka un peu kotala makambo ya douane bameka un peu kotala makambo ya douane pona koyeba na kolandela misolo wana nyoso tu na bisika nini bikokendela kepe bikokotelaka oyo eza kosala ki research ya malonga eba na kosalema te bolongwe wana pe bameka un peu na kotala makambo ya ba compte parallèle ba compte fictif oyo koingela au kati wa banque centrale ya biso oyo tomoni ke non vraiment il y a eu à peu près 650 millions de dollars oyo eza na ba compte moko fictif oyo eza koyeba na te ndenge nini bikomeli na bisika wana bameka pe kolandela yango malamu pe kolandela lisusu pe na ko appuyer bameka ko soutenir IGF inspection générale ya finance oyo ekosala musala malamu oyo par rapport ya ba audit wa yango ndenge za kosala pona koyeba na ko canaliser o etali mosolo o etali makoki oyo koingiro kati ya mboka ya biso oyo bato ebele bandaye komema yango na ndenge ya mbilinga ya iki pour que bakongomani bayeba na kozala ba bénéficiaire mosolo ya bango te yango wana musala malamu oyo IGF eza kosala tokosenga na ba parlementaire balandela yango pour que kita ekolo ya biso eba kokota okesa ya l'État pona eba na ko permettre na bakongomani ba contribuable congolais bazala ba bénéficiaire ya kita ya bango pe tokosenga na rentrée parlementaire oyo Skisi bayeba na kolanda bayeba pe na kofungola misu pona kotala na likambo oyo etali insécurité oyo koingelo kati ya mboka ya biso ya Congo mobimba au niveau ya est
na niveau pe ya ville ya Kinshasa wa insécurité et makasi komona keno ba kidnapping ba komi ko kidnapper batu et comment dirais-je ba komi à tout moment ko alevaka batu enlèvement comme ko sala makasi pendant la journée y compris pendant la nuit yango na likama insécurité to ko senga na ba parlementaire ba pe na ko landela yango na lombangu po eza malamu pe to ko senga na bureau ya assemblée nationale baeba na kotala likambo oyo etali harmonie institutionnelle pona intérêt ya nation tolingi harmonie institutionnelle et ba ko ingela okati ya ba institution nyonso ya biso ya mboka Congo yango pe zali parmi ba proposition to pe bosenga ya ba Congomani à travers biso balobeli na bango nde ba mekaki un peu na ko senga na rentrée parlementaire oyo baeba na kolandela makambo wana nyonso tu na ndenge longo bani en attendant tozela ba retomber okouta à travers bango par rapport à ba proposition la bango moko o ba koyeba na kosala awa pendant rentrée parlementaire makambo etali sur le plan budgétaire wana nde tokoyeba siko nini kozela kotala matière nini oyo bureau ba ko présenter biso pona koyeba kopesa makaniso ya biso par rapport na ba disposition mosusu yango nde tokozela yango awa tango bango moko ba koleka pe na ko proposer yango. Mboka tomoni pe cour de cassation ezali kosenga ete bas poursuivre Eteni Longondo bazozela juste rentrée parlementaire pour que ba makambo susu et si la kosala maman maloba na mboka par rapport na. Merci beaucoup maman Sephora na likambo oyo etali docteur Eteni Longondo ezali parmi ba point oyo ba Congomani ba se posaki même ba question ba mituna ki mais docteur Eteni asali nini oyo ba komi koloba ke ba interpeller mais baza kozela rentrée parlementaire ndenge ba kozonga ko siéger po ba eba na kosenga na ba parlementaire pour que ba eba na kopesa accès pour na cour de cassation ba leka na ko interpeller pour na kolandela mai o etali mon solo ya covid ndenge nini bayebaki na kotambusa yango e biso ba Congomani surtout o tozali na obédience tamu konza ekolo tolobaki ke pouvoir tamu konza ekolo ezali basé sur instauration ya état de droit, démocratie, justice et progrès social. Toye wana te pona ko batela pe ko bomba ba bidongolo miso mitema likundu ba o nyonso tu ba ko tiaka maboko kanyaka l'état biso tolobaki toye wana pona ko protéger bango te. Tata mo konza ekolo alobaki na pouvoir ya ye ata ozali leki waye cousin waye cousine waye frère waye pire ye hein ozana obédience na ye deke soki oyebi na kosala makambu oyo ezali long yenge benete na oyo etali mobeko ya biso ya mboka balwa ya biso ya mboka eza ko exiger d'office a kotikala jamais ko protéger yo. Donc biso to ko protéger bato ya mabete na pouvoir na biso. To ko protéger bidongolo miso na pouvoir na biso te. Docteur Eteni ce qui réellement aza coupable na oyo cour de cassation aza ko senga pona ye en tout cas pona biso to ko senga na justice e bana ko sala musala na yango. Question wana pona ko yebisa biso bande kona ya Sénat même na ya Assemblée nationale. Ba yeba ke no tango justice asengaka mutu asengaka lever ya immunité ezalaka juste ezalaka geste moko protocolaire ezalaka nango geste moko protocolaire ezalaka geste moko te ke asengi yango pour ke botiela ye bakwaki botiela ye bakoki ya jambe bosala bo non ezalaka bongo te eza geste moko protocolaire eza ndenge moko tangu basengaki na ndeko Tambwe Mwamba akende ko se présenter à niveau de justice pour na koyeba maeba mbeba oyo bayeba ki na ko accuser ngo likolo aye mais to monaki comportement moko indigne très mécontent à l'égard ya ba parlementaire ba sénateur ba boye ki ko pesa aval kendeko Tambwe Mwamba akende balongola ye immunité pour que kende ko se représenter na niveau ya bazuzi njokande tango justice asengaka eloko wana ezalaka juste geste moko protocolaire ezalaka obligatoirement te mais pona nini bango ba se comporter ki modèle wana aussi longtemps que tozana démocratie tozana état de droit oyo ezako senga ke non mutu nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessous de la loi
et biso nyonso ko na tatam ko ekolo ki ta na ba institution so mboka biso toza censé ya kotambola yenge bene selon volonté ya mobeko likonja biso mboka ndenge sengi mais tokosenga pe na justice bayeba na kotia pe miso na bango likolo ya dossier wana pona koyeba na kolandela bosolo oyo ebatamaki na sima ya interpellation pe ya mwana mboka Tambwe Mwamba. Mboka tolobela pe Tambwe Mwamba tomoni tokamwaki azalaki awa na Congo kokamo eza sutuki kaka Tambwe Mwamba zali ate a déplacer ya kokamo ezali to sutuki su ya kokamo to mona susu asili kozonga awa donc ba fait et geste na ya ba entrer na ba sortie na ye ezoye banate du coup tozoyo kaka ki abimaki azongi bakangi ebwe mwa maloba mwana mboka pona. Merci beaucoup. Ye akendaki libana wamboka par rapport à ba raison na ce qui personnel mais état ki azali moko azako kamba une grande responsabilité na niveau de l'institution mboka état ki mokambi ya Sénat na yebi ke même na niveau ya likolo bazalaki peut-être alerté mais to kaka ba murmuration ba murmure ba spéculation par-ci par-là mais biso état ki ba vrai communicateur et patriote autre le bakande ezali bo solo to lingaka te ko kotaka na ba spéculation to le bakande ezali de pona yena ba oyo batambusaki gauche à droite par-ci par-là là ce sont que des fake news des rumeurs seulement et des spéculations moi na mboka Tambwe Mwamba ici azongi déjà au kati ya mboka na asire ndenge rentrée parlementaire do salema wa ba kongomani ba komona payer mais tokolo bakaka eloko moko exécution nyonso ya décision ya justice et pesa marato et salemaka na kombo ya président de la république na ebisio Mama Sephora il faut oyeba yango yango nde toibengi état de droit yango nde toibengi état de droit exécution nyonso eyebaka na kosalema to pe eyebaka na kopesa na kombo ya tata mokonzi ya ekolo yango wana ntango justice eza kozwa le devant ya kopoursuivre to ya kosala likambo songolo pakala boyebake ezali sous impulsion ya tata mokonzi ya ekolo yango oyo nyonso tu akoboya korespecte ma justice akosenga vous devez comprendre que non mutu wana azali contre volonté ya Mobeko Likonji peut aller contre volonté à Tata Mokonzi Ekolo ya mboka ya biso parce que c'est lui qui est le garant de la nation, le père de bon fonctionnement des institutions de la République. Donc tant que y'a au chapeauté wana teke citoyen numéro 1 et bino obozali ba subalterne, bino obozali tambola yenge bene selon moko ya Mobeko Likonji pe ya volonté ya Tata Mokonzi Ekolo par rapport ya citoyen numéro 1 mboka ya biso bomoni ki a quelque sorte bokomi ko tambola contre volonté ya programme pe ya vision atam konja ekolo pe ya koyeba na kotosa o etali ba loi ya mboka ya biso Congo. Mboka ndeko pati malanga tomoni susu peke ba sirikolo ba pa ya Baba Kyungu, ils ont volé et veulent se couvrir en faisant couler le sang des Congolais entre les Katangais et les Kasaïens. Donc dit Baba Kyungu. Donc moi maloba par rapport nango ya faire ezali ya tribalisme au député to mona ki yangambo ya FCC na kombo ya Félix Kabange ndenga sele koloba to moni Baba Kyungu asili kozongisa ye asili ko lancer moi maloba pour que ils ont volé et veulent se couvrir en faisant couler le sang du Congo. Donc moi maloba po na yo mona. En tout cas na sepela ki na makanisi pe na message ya mwana mboka Baba Kyungu akumwanza ndenge aibaki na korepondre bidongolo miso mitema likundu ba ya Congo oyo bakomi koluka kozongisa biso na division komona ba propos tenus par ndeko Félix Kabange Numbi etalisi ya solo ke azali vrai patriote mboka ote etalisi ya solo ke azali nationaliste te en quelque sorte to yeba kolandela pe bango to yeba ceux qui bazana ba nationalité douteuse ya solo parce que oui je vous dis to kolandela bango pe to yeba ke bazana vraiment un vrai nationaliste te parce que un vrai nationaliste ne peut pas tenir ce genre de propos et ko utela wapi et ko bandela wapi yo okoluka ko kabola Congo yo lisusu nani Tangu Congo oyo ba Lumumba, ba Kasavubu, ba Tchombe, ba Kalonji, y compris mon père Jean de Dieu Bolikango, ba Bundela Mboka oyo, ba Félix Kabange Numbi ba mwana Mboka oyo. Oh, mais ba uti wapi, ba bimeli wapi, ba to modèle wana.
ba ko sala ki jalelo liboso ya sénateur avec Kabila. Oh Kabila ebisaka bango ke j'ai manqué 15 personnes. Tant Kabila zo luka 15 personnes, ya Félix Kabanye numbi azalaka wapi? Azalaka wapi po aela biso, azongisa biso na tribalisme, na division. Et ba propos oya tenir wana ezali plus que même génocide. Ezali plus que même guerre civile na koyebisa yo, hein? Biloko ya tenir wana ezali ba biloko ba benga ngo de jeune vieux. Azali ko sala partie ya ba vieille école, ya école ya kala, makambo ya kala ya ba sako minongo, nde basala biloko wana. Oui, ba la mère Mende, nde basala ka biloko wana. Ba Jean-Marie Kassamba, nde basala mais nazo ebisa yo, nde basala ka biloko wana. Ba Prince Penge, nde basala ka biloko wana. Ya ba kitalo liste wana. O yaza ko sala. Est-ce que yaza natif ya Katanga? Yaza muta olo mamiti. Ya uti na village. Aïe ba ke kini za ba kinois. D'abord ya fa na kina wa fa ba ke ba kolo kini bazali biso ba vrai ba kinois qui cherche za biso qui cherche za ba teke. Est-ce que mais je vous dis mais yesu ka lingala ba teke su ba tele ba parce que yoko yesu na kishasa te. Est-ce que Katanga yazo kumisa Katanga wana lelo yazo tanga Katanga. Ya yebi province ni ne sera que Katanga comme lelo Katanga. Mais maman se fera na koyebi biso ba vérité. Parce que bazo bomba ko ebisa la vérité na makelele ya pamba ya ba hypocrite ba scribe ba pharisien ba sadducéen ba ko saka ke balingi ba congolais te les hypocrites ya yebi ba o ba sala kelelo Katanga ne comme lelo Katanga etonga makatanga mais ce sont les équatoriens na mbongo ya ba équatoriens na mbongo ya caoutchouc ne mutetonga Katanga wana. Et le loi kobeta tolo adondo likola Katanga il apporte nini a contribuer nini pona na construction ya Katanga soki bande ko na biso ya Équateur te na mbongo na bango ya pasi ya caoutchouc nde tonga Katanga te mais lelo komi kobeta tolo akoma koloba oh boy ye lelo akomi ko biso na incitation à la haine tribale. Alinga Kabola Congo a divisé Congo au Mobutu alobaka que le Congo restera uni et indivisible. Et le loba koko na bi ba perdre l'indépendance ba bundela mboka opona ko bakeno ba kotika la jamais ko Kabola mboka biso Congo. Hein? Lelo oyo nzambe akeli mokili wa ye na bikolo nyonso tout. Mondele nde ya Kabola on a biteni ndongo mone Kabola passe et Kabola passe par là. Mais il y a le biso Congo to yeba ke non to za ba Congo man ozala muluba ozala mungala ozala muswali mutetela o nani katange beto na beto biso nyonso nde beto ba beto mais yo lelo naza libre même constitution za ko yebisa ngai ye alingi akoma ko violer article 26 ya constitution alingi violer yango atanga constitution biso mboka lobini. Tout Congolais est libre de circuler tout Congolais est libre de circuler librement à tout étendue à territoire ya RDC. De attends na Katanga na za na RDC sans l'aise. Ba ça bande ko na biso mais natanga Mobutu alaki mais Mobutu atinda ba gouverner équatorien ba diriger Katanga kuna. Tout le monde ba gouverner ba différentes provinces tangu ba équatorien ba zo diriger Katanga. Ye ndeko Félix Kabange nunga zaka wapi. Mais ta bloko monsieur modelo. Hein? Baba kinga ko bimisa vérité mususu e batama oyo bango ba komi ko luka ebima puisque ta ba komi ko tenir ba biloko modèle wana to ko senga recensement na identification ba ko sema na mboko po to banda pe ko yeba qui sont les vrais Congolais parce que to ça ko douter fort que un vrai Congolais ne peut pas tenir ce genre de propos. Ndeko pati malanga to moni pe loko ezali ko sala moi succès to plutôt ko loba pe ezali ko sala moi rage to polémique na Kinshasa affaire ya komona tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi ko se présenter na mariage ya mwana pasteur Roland Dalo o esili koleka awa moi nungu moi ba polémique et salami par rapport ya komona tata ekolo ko se présenter na mariage o ezali awa alors que na Goma to na ba este ba place ba bitumba ezali ko salama ba viol ezali ko salama ndenge na ndenge ye tata ekolo azali ko se présenter pourquoi kaka na Kinshasa to na ba mariage ndeko kendaka to na ba bloko ezali vraiment na tina ke to na actualité vraiment makasité alors que bandeko bazali na ngambu ya ese ya ba Goma bazali ko souffrir ezali ko sala moi polémique awa na nguma Kinshasa mona mboka moi maloba pona. Merci beaucoup Mama Sephora na mituna malamu na za ko sala vraiment commentaire rebelete mais na koye bisaka na ba Congomane ba diaspora ba ye ba ko comprendre que non mutunyo surtout
avant à assumer responsabilité moko boy songolo pakala azalaki pe na vie na ye oyo abandaki ko vivre. Il faut ba kongomani ba yeba yango tango toyebisaka ba congolais ke non ki bokonzi ya président Félix ezali pédagogie et bien bandaki kondima ngo te pouvoir ouais ezali pédagogie non seulement pédagogie eza niveau testament. Bon, mais biso na système et ancien testament te. To comme il disait na niveau testament. Tango ba juif, ba scribe, ba pharisien ba za kozela kaka boye ya mwana nzambe. Aussi longtemps que Jésus-Christ est aya ateya pe biso, atalisa biso pe réellement que non, pour na kokota na bokonzi ya likolo, il faut koyeba kotika mabe ko sala malamu pe kotambola boy. Et si li azongi na maboko ya mobali ya tata. Mais si les lobes scribes na ba pharisiens, balobaka que Jésus-Christ na yate. Mais nous regardons aya. Et c'est la même politique oyo moni babidongolo miso, mitema li kundu, ba prédateur, baza kolinga ba mema biso lisusu na mboka oyo. Mais nous regardons sur na discours wana te. Tu sur na politique wana te. Tu regardes la politique à Nouveau Testament. Politique à Félix c'est la pédagogie, mais va comprendre dans la pratique. Azamuto lokola ngai na yo mama Sephora. Batu mususu il faut ba bikanisa ke non tozali koloba biloba loba. Mais non, tozali koloba o ezali ya solo. Azalaki na ba connaissance waye, azalaki na ba proche waye, azalaki na ba ndeko waye, il faut ba ke Félix azali vrai Kinois. Ayebi ndenge nini ba Kinois ba vivaka. Et lelo oyo Laurent Dalo azali père spirituel na ye. Papa waya molimo esika oyo ye ayeba na ko batisama pe ko yeba na ko ndimela kibo nzambe. C'est un chrétien na ebisio qui est né du niveau. Mon Christ a seulement na mboka Félix Antoine Tshisekedi. Bisika oyo ye afandisa kibo nzambe ezali nde pa ya mosali wa nzambe Laurent Dalo. Et lelo oyo Laurent Dalo azako balisa mwana wa ye. A invité oyo ye fils spirituel wa ye. Andero a casquette ya ki président azali être aimé le kolanga na yo azana makila na mai azape na ba désir wa ye mais ko kanisa ke tango ko sa eloko wana tout était déjà sur le plan sécuritaire bien sécurisé et contrôlé état ke ime akei ko se présenter wana nani ngo bungi ke nomboka o ezana mwa ba milinga makambo za ko leka songo pa bele ngo bungi ngo. Sénateur avec Kabila sali 18 ans mboka oyo mabe likora mabe passe likola passe nyoro likola passe est-ce qu'il y en a qui vivre te moi mboka Félix ayaka kala ina na pa mboko ko rappelaka oh yodo kenaka seki ba fête kuna ezako barde boy ni ba distraction inutile boy distraction avec ces propos là exactement correspondre même pas na réalité politique mboka biso parce que makambu auto za ko vivre na mboka oyo bitumba ba nini nana ngwa bungi yango e bandi lelo te. Et maintenant, on a quand même beaucoup de temps bunda pour na koluka tusu ke kimia ba ko ingela na ko biso na minute chef d'état-major général azawapi azana bunya kije ezo koma ba disposition de sécurité zo ma makasi pour na ko éradiquer ba onyo so ba inia Congo mais to yebi ke nyoso mabeza ko sala na mboka oyo eza complicité na ba congolais ba ngomoko eza ko lobate babatami baza ko maquiller lokuta baza ko maquiller vérité lokuta ndio kande lokuta o bango baza ko sala vérité ko finir ka koyebana babatami na sima ya koyebana ko s'enrichir sur le sang des Congolais à travers mandoke bango baza ko somba pona buma ba Congomani eza ba jeune bango baza ko salaka to yebi yango ke ba Congolais babatami na sima makambola balingi guerre est si la raté po bango ka ba ko s'enrichir sur le sang des Congolais ba généraux ba konzebele ba colonel ba tonga ba immeuble awa un général touche à combien au moins immeuble awa abali basi 20 30 50 asomi ti ba appartement na poto mbongo ngo ko tape so da mbongo ya enrichissement illicite sur le sang des Congolais mais nyoso tona to yebi yango mais to kenango d'une manière stratégiquement pour na ko yeba ndena nini to ko yeba na ko balayer pour que mboka na biso e ba na ko sentir que notre armée moko fort armée to yeba ka o banda ko banga yango uta à l'époque todaki na armée moko oye monde entier bandaki ko banga armée ezaki sollicité na babitumba ebele bundama na monde oyo mais lelo armée na biso ezali considéré pour ani parce que ba nationalité du Tchèque baza na kati parce que babidongo misi bakoti mitema likundo tolingi ba so patriote lokola tozaka na ba général ba général bauma
ba général Mboucha Mabe ba général Mamadou ba connaît Mamadou Ndala ba général onani ba Nzambe bato ba na bo souci ya bolingo ko bundela mboka et bato modèle ba za pebele mais ce que to lingi tata mo konjeko a identifier les biso bato modèle wana ba zonga neto utai ko mona ba exploit awa oyo général Chiko Titambo a utai ko sela biso niveau est tanga kende ko boto la Medina c'est ça bato modèle wana ndeto lingi bazwa ba part la responsabilité à niveau l'armée na biso mais tamo konjeko akangi pe maboko te bato nde batika ko interpeller parce que wana baza ko sala na za kili kunya na kimutema li kundunde za kati na bango par rapport à la réaction modèle wana aussi longtemps que ça mo konje ko aene na politique sika o ebele bana ko comprendre te na repose même exemple moko ya chancelier ya Angleterre Angela Merkel la dame là mama wana na mobile na ye bakendaka un restaurant les musu supermarché bakeso mbablo na ba tamalo monga lesi okaka basela ka polémique publicité kuna mais ka poni no ya biso kaka ba polémique ba publicité kolobaka ba bidongolo miso les hypocrites et si toyebi bango Kopati malanga tomoni pe nomination ya ba bourgmestre territoriaux ezali ko salama kala mingi te awa to kozo moi maloba na yo par rapport ya nomination ya ba bourgmestre territoriaux ezali kala mingi te ko salama. Merci mama Sephora na mituna o tomoni même etie moyiki mbilinga o ngambo ya bandeko ya biso FCC o bakomi koloba ke o non ceux qui balingi basala mise en place ya ba territoriaux ba bourgmestre faut baleka na consultation ba fanda ici autour d'une table ba solo la pona koyeba na kosala yango mais bandeko ya biso na ils veulent toujours aller trop vite en besogne pourquoi mais balingi kozala trop pressé na makambu aussi longtemps que o bango basala ka bato alobela yango te na koyebisa na bango boye tango ba élection à niveau local et tikala ko salema te donc ba poste wana ti lelo et subisa logique ya partage te ezana no ba poste électoral te ti lelo il faut ba kongo mani ba yango ke ezana no ba poste électoral te en attendant ba élection e banako revenir na autorité ya ministre ya intérieur loko la ba nomination oyo ya ba ministre ba nomination monsieur te ko salema awa et pas ya Willy Bakonga awa na niveau EPST oka bato betela ngo tango oka kacha loba biloko wana tango no maki soki ba sous proved ba nani ba responsable makambotali ba EPST oka biso lobela ngo ba musu ba uti économie awa ba uti ko sala ba mise en place awa ya ministre so ya finance awa oka bato lobela ngo to kacha lobela biloko na te ba ministre ba sala ba mise en place ngo awa akatimini akuku mais tout fini ka ko yeba yango mais tout kanga ka pona yango te tout betela ngo petango te mais comment fait-il que kaka eloko nomination ningo sema bientôt awa ya ministre ya vice premier ministre intérieur pour na ba territoriaux na ba bourgmestre balima no betela ngotangwa FCC alobio to fanda so to sola tango ba de soutien ki mwana mboka Jean-Marc Kabundi ba benga kabiso cash to fanda to sola poto ba ko étudier ko analyser ni to ko sa poto destituer ba destituer mwana mboka Kabundi ba sala yango ka bango mokoti ba consulter ki biso et lelo yo na eloko za ko partenir na obédience il y a moi Mboka Gilbert Kakonde take vice premier ministre intérieur na wetel ba nomination ya ba territoriaux na ba bourgmestre bango ba komi koloba ke to fanda to sola le ronini tango to fanda to sola le ronini to fanda to sola eloko nini ce sont des distractions et ça ko relever na compétence ya vice premier ministre intérieur Gilbert Kakonde batikaye asa musana ndenge elongo bani et la preuve na moni mususu ayaki awa pona kowelisaka mbangu makambo ya ONIP makambo ya ba recensement eza ndeko correspondre na obédience na ngai akena kowelisa ko kena ko nomaka soki ba maire de la ville eloko eza même na omoni kimutema likundu tant on a dit que nos politiciens congolais sont les hypocrites, les scribes, les pharisiens. Il se précipite trop vite en besoin na responsabilité na été na eloko za ko relever na compétence na été mais lelo oyo moi na mboka Gilbert Kakonde ba ko pesa raison na conseil d'état que likambo o etali recensement likambo etali ba nomination ya ba maire de la ville tout consort et ça qu'on relevé na compétence ya ministre ya décentralisation te et lelo à quoi ONIPI ils ont une responsabilité vice premier ministre intérieur pour la rotal ça non
botika koelisa koyiba oyo ezali ba responsabilité na binoté mais to comprendre que non biloko bande ko sala kana ezali sous forme ya ballon d'essai baluka mwa ba mekelo komoko batala soki biso toza jololo to kotala bango kaka boye njoka de toza ba jololo te toza bato toyebi ba réalité nyonso ya mboka biso mais toza kotambola na kibokengi pe kiboyebi pe réserve pona koluka moye ya komaka mona ndenge longo bani selon respect ya mobeko likonzi. Tomoni pe Shadari na ngambo ya Kindu asili koloba ete bako récupérer ya bango moko bokonzi na bango na 2023 ete tata ekolo Félix Tshisekedi ya ko accompagner bango pona ko ndeko mwana mboka Shadari ake koloba o tango tata mokonzi ko mwana mboka Félix Tshisekedi na sénateur Avi Kabila ba salaki soki ba akoro ya yebi ngana yebite soki ba akoro ya butu ya moyi yende azaki wana le seul témoin oculaire pe na ba biloko alobi oke ba kozonga na kufana bonga kibokonja bango na 2023 mais mama Sephora naza komiyo kamawa pe soni na ba propos ya modèle wana soki tente oyo ba mona kaina ba dessin ya dessin animé akoki kozala ta mutu ou bien Charlot akoki kozala na vie réelle ti lelo par rapport ya dessiné na ye ya tete to pe na ba film ya Charlot et kozala elengi mingi pona ngai Pati Malanga somi ya ba congolais kotala na ngata film ya Charlot to dessin animé ya ba tete ata 1000 fois ke ko parvenir koyoka ba propos ya mwana mboka Emmanuel Shadari parce que il est sur le point politique attends, le point politique attends mon côté hein azana poids politique ata moko tendenga zawana azali na autorité morale na ye pe soki azalaki mwana ya mayele alingaki kotia ye na sécurité pambate Félix azali président de la République ye azana autorité ya ye morale sénateur Avi Kabila ay bana ko sécuriser ay bana ko batela ye atika ko sala kijale lo wana za ko sala kai pa ya ndeko sénateur Avi Kabila. Même partout à PPRD, balinga kaete. Mais na yebi sûr. Et ça na ba cadre belé wana to yebi na ko même ko sala publicité otanga ba komona bango te balinga kae même pas. Bazaka la confiance na été. Yeso ki ba ponaka e candidat, et ça par advertence, par erreur. So ba ponaka e dauphin. Ce Kabila soit comme dauphin, et ça par advertence, par erreur. Raison pour laquelle on même na ba élection, même na famille politique voyez moko ba tirela ko voter été. Famille politique na yemo ba boyaki na ko voter bon ba kongo mani ba ko voter ndenge nini atika la pe ko bimate libongolo tulo elo morote mais lelo oyo pour afana na été aza ko luka pe ko ganga alo ba ke ya zali libé aza leader politique te aza mutu akoki kotia makelele te akoki koloba te par respect o nazana yango ngai Pati Malanga somi ya bakongolais nyonso par respect ya modérateur suprême ya FCC cash y compris la muka son excellence monsieur le président Félix Tshisekedi nde nazana ba réserve likolo ya autorité morale na bango sénateur Avi na lingaki na bana kobimiselo ba vérité mususu awa oyo yo moko linga kotika monoko polele mais non biloko bango baza kosala wana eza biloko ya bana liyoto bana manjanja o baza ko saka na manjanja baza ko proposer ba biloko wana yalo bakio tango ndeko Kabila na ndeko président de la République Félix Antoine Tshisekedi ba salaki soki ba accord na bango yaza nazala te etalibiso te président de la République zaka kamwana mbuka Félix Antoine Tshisekedi pena ko yebisa na bango bande ko afese so ba comprendre te longona ndeko Shadari biloko bango baza ko sala wana ba ko sila lokola tire bouchon na nganda lotoko na yebi soki bako sila lokola tire bouchon na nganda lotoko pe soki ba continuer lisusu na biloko baza ko sala bako sambwa lokola mabumu soki sili glace. Fidèle internaute, vraiment comme on assiste à l'émission, moi on voit Pati Malanga, tout le monde est comme vraiment très fâché. Fidèle internaute, bon. Faut rappeler bango hein. Tango IDPS na ba allié na ye, ba ponaka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président de la République. Bango bazalaka wapi? Papa na bilo. Balinga to mso la vérité nyoso. Bazalaka wapi? Batika bilo balo ba wana mama Sephora. Moi mboka Pati Malanga, question ya suka to moto. C'est ça bango que président Félix a ko sala politique à niveau testament. Politique au Félix a ko sala politique à niveau testament.
pe ba koyeba keza pédagogie mais pour ba comprendre yango yebisa ba na école ya IDPS na ba ali na bango nde ba ko comprendre sikoyo politique à Félix de pédagogie à travers pratique nde ba koyeba sikoyo yango. Mboka pati malanga to moni pe ba moi nungu moi ba question ezali ya komituna est-ce moi na mboka Vital Kamerhe azali na prison to azali na hôpital pe misusu bazali ko lobaki azwami na ndaku esika mo ba bombie o na gele mo na ndaku amida o na ndaku mo simoko ezali ko yeba mate moi motuna ya suka yango wala tozaki na mpona yo to lukato zo moi réponse vraiment exact pour na ngo. Merci beaucoup Maman Sephora. Na moni ba Congolais ebele même ba diaspora ba benga nga pona ba pati malanga mais tozo comprendre te moi na mboka Vital Kamerhe azali wapi boye bokimisie bosa non. Pouvoir moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki yango ke naye awa te pona ko bomba miyibi. Ko bomba bidongolo miso mitana likundu ba ni Congo pona ko lianga kanyaka l'état ko komisaka yango mbongo o bomba osala ngo folio kata mboka Congo si longtemps que ezali mbongo ba contribuable congolais bato bazala mitema likundu pona ko boya keno ba Congolais ba na ko jouir na mboka bango nde bato modèle na biki biso beta maboko jamais moi na mboka Vital Kamerhe azali déjà condamné na 20 ans de prison et de travaux forcés. Mais à autant qu'il n'a quoi interjecté appel, à qui n'a qui sur la cour de cassation, alors qu'on s'est rappelé la liberté provisoire pour tout le monde, mais alors que ça a été. Mais biso tolanda procès on a noir sur blanc. Bah vérité nous sommes to yebi ango. Oh le ça qui va qui est condamné, bah tu vas même sur la distraction wana. Mais na minute on a biso que Maman Sephora a kenda qui na ko yeba na ko senga à travers ba avocat ye, nzoto aye et yeba qui na ko tungisa mama kasi. Ayebi na komitungisa makati ya bokono o esalikie baluka moya kolandela ye na nzela ya traitement et traitement yango nde bayaki kosenga ke bayeba na ko transférer na centre nganda nde bisika o bamemaki kuna po akende kozwa un peu moi ba soin moko approprié mais yango mutu teke ekoyebisa na ba Kongomani baloba ke o mwana mboka Vital Kamerhe nde bayebi na kopesa ye accès ya kobima to ya kokende to ya kosala koboni mwana mboka Vital Kamerhe a échappé l'état congolais te a échappé justice congolais te parce que azali déjà mokangami pe azali condamné ko sabino te ba mema bino na gauche à droite te ba Congolais nyonso si bayebi ke si ba condamna ye na 20 ans de prison toti kaka justice continue osamusana yango quel que soit toza na respect à ba test, respect à ba loi, respect à mibeko lukonzi, o esali ki aza censé ya koyeba na kokota reku, ya ko interjecter appel butu lokola moi, akosala nyonso tu o mutema ne lingi, yeba na nyonso ya koluka kosala wana, yango muteko boy sabiso teke baloba o ba privé yango, po ba pimela non, mais le problème est que non, boyeba ke akosala prison. Yango na koyebiso yango la Maman Sephora akosala prison. Pona ba Congolais nyonso ba diaspora nyonso ba kolanda biso butolo kwa moi na mboka ngele même à okati ya Congo na mboka Afrika wapi par-ci par-là baza na besoin ya ko porter quand même ya bango conseil et pas ya mona mboka somi ya ba Congolais nyonso pati malanga numéro wangai ezali plus 243 965 47 62 plus 243 965 47 62 wana numéro wangai butolo kwa moi bokuluka ngai bokozwa ngai pe na kozala wana pona ko répondre na ba demande pe na bosenga bino pe na koyeba na ko participer na o makaniso ya bino po eba pe na ko porter moko ya malamu na musala o ngai pati malanga na za ko sala bino butolo kola moi mais message na ngai ya suka na koyebisa na ba Congolais ba perdre espoir te na pouvoir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi aye na ngwende ya kibokonzi pona kosala tourisme te ayende pona kolakisa ba Congolais politique vrai politique oyo ebunga oyo to perda utakala lelo politique yango aye ko bimisa yango ozia ba Congolais nyonso pona kotesa bango ke non na ye wana pona ko mema moko ya ba promesse malamu na prometa ba Congolais pona ko zongisa sourire au kati ya minoko ba Congolais même ba diaspora c'est le moment bozonga mboka bino pona ko yeba na ko porter moko ya boyebo ya bino poto yeba na ko construire mboka biso Congo parce que la minute oyo biso ba Congolais to perda ki espoir to tanga ba kelasi to yeba te ke to kosala mais to moni lelo o Félix a biso espoir ke to kosala parce que to moni présence ya ba investisseur allemand
ben investisseur ba yé ko investir avec une somme il y a 50 milliards de dollars au établi à solo que il y aura à peu près 1 million d'emplois et pas ya ba Congomani et ils ont ici seulement espoir et la moussima conscience à ba Congolais to moni pe makambu ya ba inspecteur général ya finance aye ko fungola ba dossier pona ko talisa biso ke non mbongo ya l'État kanyaka ya l'État ya ba contribuable congolais et ben ko kota o mabenga ya ba bidongolo miso mitema likundu o ba boyaki ke Congo abiso tozala ba profitable na yango et lelo ba mbongo na nyoso tu et comme isko kozwa sens ya koyeba na kozala au kati ya contrôle ya caisse ya l'État biso mboka. Merci mon mboka fidèle internaute, merci pour na kozala wana pe merci pour na bandeko bazuli baku ya kozala wana pour na koyamba be mission na biso to basango ya mboka na biso na beta domki na bino ndeko azui moi tantôt azui moi ngonga ya kolanda émission oyo a partager na moninga oyo azui ngonga te ya kozala wana pour na kolanda émission oyo et kosala vraiment malamu to mona ni vraiment na mbala esima na bosani te cameraman nga chako na bosani te ozala toujours na pona ngai Marc Luzayo pe na bosani te to mona na mbala esima on s'est dit au revoir.